ngana défaut ya yo te ngande na tika ba ona défaut po ngamo pena nde na kanga bilo na na kinda avait des pas boya tunani ebi nenga kangela bilo ndeni ala goni nga kanga bilo ko ala goni nazongi pa biso vous comprenez pe ba yande ko zwanga ya kozwa papa biso aye na voiture ande ko nanga mibali ba meninga wa ba ona bene ko saka ba jeter ngande na tipende wende na kenda ka bongo tonka na ke ba sala nzamba ba ye ba lobby basali ba prière mbamo bakati nga makolo kozonga sukuna te ezanga aya bondela kenda na ba famille nga nyonso tambola ngande na boya okenda yebiso bongo tiko na defoni na otika nga ponga mom na boya likambo batina ba commenter ba ba yo ba bayebaka na bango nde bayebaka na bango nde te yango moninga mona tala tango moni teke na voice na ba voice wa tindela ngai alobango na mnone yo moko bomaka libala no kenda kalobango na mnone eti oui ona zone sa ba voice ona yo kapina message fuzongi sa ba voice wana ezali OK sa position yango wana batu ba yeba te tina ni pesa position OK pesa position makamu na ekendeni o comprendre mama wekende jango ezandeni ezwa to ezwa te po na biga ezwa para biso ezwa makasi bango suko ezwa te ezwa ezwa te déjà do bino mo bomona ki visite wana ya stade ezolobisa batu po batu ba yomi tuna nini yango ezolinga ko se passer en tout cas vous en avez bino calme déjà to lobaki basengi biso kopo ya mai to pesa bango antonini ni citerne o babombela mai wana o eza nikola banda ko étage ya onde biso to eli bango donc bon na penda ba contrat bandule na bandule po papa avait musala na eza musique ya na muta best en plus pas va bimisa lo balikambo lingareza confirmer OK on comprendre donc bino ndenge bomona ki déjà visite wana ya stade parce que ça la mec ndinga zaki na Espagne nde ya visiter ki stade wana batu ba mituna alinga beta kuna to ndeni impossible de ne pas faire rigola pe capable pe obeta kuna pe au sala pe plein vous comprenez mais vous avez calme tout le bilan le soute ba surprise vraiment eza ebele na bisakio ba olinga te ba yoka mutu mobo ayemba mabe bongo ayemba ba demi temps asala ba organe ayemba bien na concert wana na nomoni eloko yo sala ko ile moyo ya kokosa ngala plateau na kosa kao yo talaki yango na moni ki image mo bien talaki yango ngasi ko na talaki yango ba yemba mabe son na ku mabe surtout son dans un cadre de 6 jours en son mabe na biso ke son mabe son le quoi ba orchestre manzanza ba quartier et ba orchestre manzanza ba quartier nous ala batie moi kombo batie libanga ba obeta na mona ngobongo parce que yana na yo ba to batalangu na bakoka ko te po ba bengi zel ba bi yo si même zel alobelo akokate ndini yo ko yene azabo so na bandi ko attaquer na mone ku mukie na okende tina ba mikolo na ye yoko kazel na okende tipa ba mikolo na ye yana na amtale sele yo alelisa sele yo na nini ona ofinga bêtise kaka yoko kazel ke pour ofinga ka bêtise pour ofinga ba bêtise yana na yoko kazel na okokaite pour atika la mutakala vous comprenez afi mobo atika la mutakala ata moi si mobo aza folle kwa za liboma so yeba te oui azaka liboma oyo yebite kaza liboma ya solo maza liboma boka isi muto liboma lo ni na banda so liboma bandi banda ko kata bilamba ti vous comprenez abanda ko kata so moni muto ko kata ba bilamba ti na bémission c'est la folie commence par des gestes oh là là tout c'est une folle puis yebite OK c'est une vraie folle OK vous comprenez ndaza bona poto yo moni jaye na poto tambola atambola yo so mona jaye la vanda sa vidéo venant na balabala boye na tour a fait la sali vidéo atambola na yo ba asala la vidéo parce mo te yende aza ba live asala ngo ya okangama asala ka ba live ya okangama sika mo bo me o sati pe muto ndenga asala live aza leste wona liboma na point noir nanu baboyaki omoni ba risque oroga kutana nango kolinga faire egola ya kobeta na liboso na ye ye aya ko clôturer et ça là que abeta concert na bakiti na président na bango moko abeta concert na bakiti zene na abeta concert kana bakiti apama parce que président na bango kutu akenda kataka président Sassou président Sassou alingaka kaka avakenda yo kaka vita imana asenga nzembu pe ayoki ne banzembu tu mais ayobi na yoki vita imana te naza na posa avant na longwa ana kende fe egola yembela ngai vita imana apona kende
donc quand papa avait ses oeufs vite il m'a papa avait un clôturer conseiller pas télé mais ça nini accueil sans pour autant au bout ça n'a que moi na nemoro ya mboka azaki na conseil ezakande après moi na ye kasi ta préféré ko la ndemo na ndende ya ko mata podium allez papa avait tant azobima aziba ko so toi kena bango ozo comprendre parce que ndenga kendaka na bato atikala lela na podium bato otala bazate bato ko filmer bazate concert ebeta matena ebite so asuka ndeni po biso tokenda na biso na papa parce que batale loko wana risque wana kutana nango baboya kutana nango lisutu nde yango moni tango banga babeta concert esalaki ke babise yo matana onanu beta po soki te bato nyonso moni bayeli na bango yote bayeli na bango otala ndeni ezambuka na epe onga na oyebisa oti bayeli na bango yote bayeli na bango kotala faire gola ozo comprendre soki ka omeki ka kozela papa va mata podium tango okende na bato na ye olandela ye mais yebi ke bakufela pe mingi palie sune wana matama minene ana bina yazala kabine saka luketo wana komune ezala nani yona na kosala ana matama emani mama baopa kufi yo zwaka baactualité wapi omoni nde baza bongo mikolo nayebi te so bakomi na famille ya dei oyo na bando okakala babenga zaiko famille ya dei koni moto akoyeba bakombo wana mpo koni ayeba bamama bakala mingi famille ya dei nasi bango kutu boni famille ya dei wana yo omoni mpe zaiko wana esimbaka te mpo ezaka kombo mobo ya bien te parceke bango mpe bakomi na famille ya dei yango omoni fosaka attention omoni te na otoyebi biso sikoyo na ebandeli libération émotionnelle mais natalaki jour wana sur makambo ya contrat ya papa Hervé na Adidas en tout cas lobaki yango bien malgré journaliste wana azolinga kaka denilesi aboya likambo wana abi na bango abi boyebaka feye toya mabe wana eza élément dangereux akomobongisa maloba mpona eyebi ke j'étais étonné denilesi ebengi faire élément dangereux amonini je sais pas abi denilesi abi abi contrat wana eza ya fere nde na Adidas parmi bango mibale toyebi moto abengaki moninga te mais oyo eza sire eza invitation lokola ardoise mais avec Given invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin d'Eden invitation ya boye bongo ya mokolo mpe tilata mabe maison Given abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison Given balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure où laquelle vous allez suivre. Moi, votre présentatrice Awa Chibasu Business Class de la presse congolaise. Je dis merci d'en compléter pour la partie à Madame Pessarabi, souffre de vie, et pourquoi pas dire un grand merci au général manager, compteur que lui, ça filme pas, et à Maman Gori, ça filme pas. Et pourquoi pas aussi à Monsieur Guilain Fipa, je vous salue affectueusement. Et mesdames et messieurs, sur ces plateaux, je serai accompagnée avec Nana Kabena, une Gauloise, très fort, promotion toujours et encore et toujours. Nous savons tous comment est-ce que faire rigoler la il sauter dans l'actualité. Alors, par ça, là, la tipoto sur la quand même, dans l'actualité, Nana Kabena. Et je te dis merci, toi qui es derrière la caméra, Charou, Asalanga, Penana, qui te coupe pour bosser là. Et pourquoi pas à la régie, je vois Arnaud, Matt, mon l'homme de Donald Trump, Trova. En tout cas, les Gaulois, les Gauloises, les gladiateurs, je vous demande de vous abonner massivement, c'est très important. Nous, surtout aussi, en retour, vous abonnez quand même massivement la chaîne Nabino, Congo et son officiel télévision plus. Abonnez-vous, partagez, likez comme d'habitude. Et Charo, si tu es d'accord avec moi, ou mekampe kofungole langa, Nana Kabe Nanga, Abena Gaming ya Nana, la carte à plateau Nanga ya Nana, je te dis bonjour. Bonjour Awa Chibasu. Santé kitoko, angola nzambe ka nozo mona donc nzambe penda zo batela makasi. Nazo ebisa. Azo batela makasi na degré. Na moni santé pe kitoko Oh,
Et puis, papa, Simbo bien. Libération émotionnelle. Aussi bon, ouais. Quelle est là? Libération émotionnelle. Aussi, ouais. Ngai. Libération émotionnelle. Moniso betika elo mo se libérer mba mo mo ma mo so bien yaka. Ozimba mo pe mo oui, kasi te bilo mo se zaka so ezo ya na ndenga butu to walobo moni ndoki belela soko beleli ya yo za épargner. OK. Comprendre. Au moins ndete ba mo ba olanda na kuna. Ouais biso sima. Mbote ya mingi na vena nga Eclipse Lumingu drapeau de Lion. Eclipse Lumingu drapeau de Lion. Abaki na ngadi ala visa no bimi za ya Eclipse. Aza ne calme, OK now. Aza ne papa voyage za ngwe bele. Ça affectueusement en tout cas na pangi na munu. Eclipse Lumingu vena ngai Alain Panzo na kati ya Lion. Honorable Papi Zila, Docteur José Tingulu, na kati ya Lion Pekaka, la pesi mbote na Nikes Mananga, hein, en direct de Suisse, la pesi pe mbote na Papa Edon Danamo, na kati ya Allemagne, bambo théâtre, Jérémy Yokale Potier, vela ngai na kati ya États-Unis, la pesi mbote na Kaiden Kimani na Canada, ba na Ngarit, Joseph, petit-fils na nga Legri a déjà les 14 ans, azo kokisa 3 ans. Ah, ils ont maman fait dimanche 3 ans. Maman a fait ses ans à 5 ans. À 3 ans, elle a moi, hein. J'ai déjà c'est déjà 3 ans famille en tout cas, joyeux anniversaire à petit-fils de Yanana. Et j'espère bien que nous allons combattre la sagesse, intelligence de la part de Tata Awa. Amen. Et Yanana rapidement tout côté la mission d'actualité tellement qu'actualité j'ai obligé biso de rigoler le padre Pazuzu Mutayamboni Kaboroni na ninga aussi ça comme on est bongo azo la lisa biso te vraiment en actualité to on a bongo ba image ko tambola ka vraiment mokili koloba ete rigola visite na kati ya stade ya Espagne alors tous les canisini la surprise moko bozo bombela biso rigola azola lisa biso pombite to sola muke poto yokaki atikelaki biso slogan moko pesa position pesa position yango wana bato baoye bateti nani pesa position pesa position makambo na ekendeni o comprendre mama wekende jango eza ndeni ezwa to ezwa te po na biga ezwa para biso ezwa makasi bango siko ezwa te ezwa te déjà do bino mo bomona ki visite wana ya stade ezolobisa bato po bato bayomi tuna nini yango ezolinga ko se passer en tout cas boza na bino calme déjà tolobaki basengi biso kopo ya mai to pesa bango Antonini nini citerne o babombela mai wana nikola banda ko étage ya onde biso toyeli bango donc on appenda ba contrat bandule na bandule po papa avait musala na eza musique ya na muta bezite en plus pas va bimisa lo balikamba lingareza confirmer on comprendre donc bino ndenge bomona ki déjà visite wana ya stade parce que ça la mec ndinga zaki na Espagne nde ya visiter ki stade wana bato ba mituna alinga beta kuna to ndeni impossible de ne pas faire rigola pe capable pe obeta kuna pe en ça la pe plein vous comprenez mais vous avez quand tolobela ngo lisute ba surprise vraiment eza ebele voilà nde bomoni visite na boye ba ke date mususu yo bimaka na kati ya Espagne wala pour papa avant baki en ça la penda tour ndenge zala après voir que betati na Norvège webi bamboka ba Norvège na pesi ombote na raisonner maman mettre Norvège après avoir que na ba Norvège ya TikTok na zara ba ndeko wana mobutu na monio ba live wana mobutu na ba live wana et puis tata nyota la gauloise en tout cas ba joignon sobatiki na famille gaulois en tout cas félicitations na faire rigola alors bien sûr totelema moi mokesima na ba image ndenge tote comment est-ce que faire rigola abetaki ba concert na kati ya Pointe-Noire et puis Brazzaville balobi malgré vous là Congolais à Brazzaville à beaucoup kene ba kozela ka faire ba boy ko likamba munene buzi na point noir nano baboyaki omoni ba risque oroga kutana nango kolinga faire rigola ya kobeta na liboso na ye aya ko clôturer et ça là que abeta concert na bakiti na président na bango moko abeta concert na bakiti zene abeta concert kana bakiti pamba parce que président na bango kutu akenda kataka président Sassou hein
président Sassou alingaka kaka avakenda yo kaka vita imana asenga nzembu abe ayoki ne banzembu tu mais ayebi na yoki vita imana te naza na posa avant na longwa ana kende Ferregola yembela ngai vita imana apona kende donc quand papa va se zoyemba vita imana papa va nga clôturer concert ye pa télé messa nini akei ça pour autant obosana ke mwana ne moko ya mboka azaki na concert ezaka nde après mwana na ye kasi ta pour Ferregola nde mwana nende aya ko mata podium papa va tanga azobima aziba tout surtout akena bango ozo comprendre parce que ndenge akendaka na bato atikala lela na podium bato otala ye bazate bato kofilme bazate concert ebetama te nayebi te so asuka ndeni mpo biso tokendaka na biso na papa parce que batali eloko wana risque wana kutana nango baboya kutana nango lisutu nde yango moni ntango balinga babeta concert esalaki ke babise yo mata na onanu beta mpo soki te bato nyonso moni bayeli na bango yo te bayeli na bango otala onga na oyebisa oti bayeli na bango yo te bayeli na bango kotala Ferregola ozo comprendre soki ka omeki ka kozela papa va mata podium ntango okende na bato na ye yo mata na yo yemba na yo soko silisi après okay so tanga mati podium ayembi ane déjà kokia soko kokita podium te ako molinga ndeti sasa na yebi te est-ce que mutu loko aroga ko telema sa guerre na Ferregola non mais banda botama banda na yeba carrière ya roga banda na yeba carrière ni ponga na yeba banda na zala mwa muke ayebi ka desha na ye lequel akoboma nzoto aboma pe nzoto nzembo atalanga na pasi ka desha na ye nayebi kaka nzembo ne mibale atika mokili te kende yemba na nzembo mais makutu ba mission abeta na casino de Paris mais makutu ngutali kasi biloko wana nyonso wana sikoyo yande tanga moni Fabregas abeta na casino de Paris yo pas boti courage ye pas que beta na casino de Paris vous comprenez mais ata beti na concert eza na on impact te mais mabande kuna mino vous comprenez po ye eloko nga na yebeli eza kaka desha na yebeka na desha mais Ferregola sikoyo nga na féliciter na initiative malamu boye mutalika so atikala au même mutalika so pas à Brazzaville wati faut même maître à Brazzaville boyo yebite mutalika so à Brazzaville tari ngango abotama awa ma aza Brazzaville ya mwana kongola ngambuti te a Brazzaville nga na yebi na mamba Brazza ta mbeza ba position de tir ba obi wana za wapi na Brazza mutalika so mwana Brazza nga yebi mwana ki mwana forme nete zala ya ba Brazzaville yana natika bwe ba Brazzaville ba ninga mingi boyo te biso be o ba yebi ke o ba golu amoni ba golu na ba goluaz na Brazzaville déjà to sali déjà pays na biso donc wana na mona Brazzaville ndeza na à part Ferregola na yebi te so mutu nini ngo ba ko yambe na sengo bongo c'est ça asisi na point noir aye Brazzaville mbule zo beta mais bandini babi ba okende te puis bazo sala ba live ba sala ba vidéo tozo zela yo papa Hervé tokende na biso te balobi o likambudini onazaki na pongi na sutuka bona moni ba vidéo mo batindenga na to mais mula artiste ko ba chemise ba chebilonge papa Hervé awa bonne musique eza bonne musique eza nango kutelo o mo tika bato bako kanisela on ba kene makanisi musika te eza ka bonne musique ou ba yebi kende to yoka papa Hervé na ndenge ya ba studio to yoka ebongo mais ko ba linga te loko wana ba kata bazela pe ndeko fali te nen ndeko fali pa bete kuna na nini na wana yebi sekyo déjà jour wana nini ko na yebi sekyo ba olinga te ba yoka mutu mobo ayemba mabe bongo ayemba ba demi-temps asala ba organ ayemba bien na concert wana na moni eloko yo sala ko ile moyo ya kokosanga na plateau nakosaka o yo talaki yango na moni ki image moko bien talaki yango ngasi ko na talaki yango bayemba mabe son na ku mabe surtout son yemba nazaka de 6 jours yango son mabe na biso ke son mabe son loko ba orchestre manzanza ba quartier et ba orchestre manzanza ba quartier ndeza ba tie mwa kombo ba tie libanga ba obeta na mona ngobongo ayemba kitoko te et puis la vocale ba mise bazoko kate concert à 3 millions de dollars et 3 millions batunini video ezalaki wana piaka oyo yasalaki asala mama na piaka esala nga kupasi omoi na Brazzaville ana mutu moko kaka oyo bango bazelaka na vie c'est Ferregola te na Koffi Olomide te c'est Ferregola Koffi Olomide oui
parce que Kofi aza mutu moko aza aimé makasi na Brazzaville depuis le temps où abengaka immémoriaux depuis kala Kofi déjà banolingi mingi na Brazza wana na kala Frère Egola balinga na Brazza makasi de moni première album na ye asalango na Brazza na producteur Brazzavillois pourquoi parce que azala déjà aimé kuna pour ape na kin tozali pe na ba producteur tozali pe na bato pourquoi pas ba solliciter ki ndeni ne kenda ko bimela na Brazza po eza pe mboka moko boye oyo pe balinga kaye makasi yo moko moni preuve na ndimi na ngate artiste ni na ngako beta concert ata ko roga ngona mboka na ye bandima ba telema ba pola mbula c'est impossible et ça la mate impossible ndeni Frère Egola no aza mutu moko bata na mbula balanda kaika yo momona mambeleka ata uta pour na prison tozonga no mom question on se comprend ezaka vraiment na se ya mbula to tambola na se ya mbula to ndima to poli mbula to bandi ba aéroport tito e ana nini o na lingwala a OK on se comprend na se ya mbula bato ba polela mbula mbule bani na nzoto sili na nzoto OK et ça la mate artiste mota kolo bakazo ya na sambula bato ba ya tunda na aéroport pour bazela muto ya te ba Frère Egola ana ba fan moko boye abaza penda ya pe déjà ya pe l'autre fois pe mbo uti moi ya pe na butu boye mvula pe ba na mbula na sambula na yebi na ngati oh yo tala ba image na yebi te ya pe ba yamba te na yebi te wana na yebi na kali sola Frère Egola oui na yebi ka ke Frère Egola ndaya na sambula na yebi ka Frère Egola wa penda wa ye na yebi ka yaka na ye ezango pe problème te bato pe ba ko yamba ye wana eza problème te mais na se ya mbula ko yamba te ba yamba ye siko na se ya mbula na sambula po oyebi ngai ndeti ngade na zabuye na linga mbula soki ebeta na kena sokola na ngai mais que ko pola na mbula epesa nga kanda rapidement ya nana parlons de l'actualité tout le monde qui ndeko fali kalata na utako ya mbone émission moko telema po na ndeko Chiba ba ene Chiba en plus pe na yo tongo pe na moni pe bato belé pe bazoti yango pe na ba page na mona ki pe ke ezaki initiative bientôt yaki ko singler SOS et ça va bien qu'il est télémi ba moro na moni on dirait pe ya Chiba ko ki pe ko vraiment problème et moi résultat ya madame bien alors toujours nga mo kesima par rapport ya ko singa pena ke ba bolamu artiste téléma na moni pas artiste kende ko kende ko kunda ndeko na yo azala ki musicien pe na kati orchestre na ye ba bi ke artiste akundie malamu e bo akimendeni na ndenga sima oh yanana na siti question nataki makende wa oh bo abimila na ndenga sima ndeni puto ebike soko yo tala mutu ozeli tango ba osala ba kunda makambo nyonso ozeli po solela ta mwa moke pe na mwa famille to ovandi mwa quelque temps apoke ko bimela na ndenga sima oh bo akimela na ndenga sima ndeni bato bazela batala ba moni etakimya kina ndenga sima olandela ye mais ebike ba kufela pe mingi balie sune oh wana matama minene ana bina yazala kabine saka luketo wana komune zala nani yona na kosala ana matama et puis mani mama ba pa kufi yo zo ba actualité wapi omoni nde baza bongo mikolo na ebite so bakomi na famille ya deuil ona bando kakala babenga zaiko famille ya deuil koni mutako yeba bakombo na po koni yeba mama bakala mingi famille ya deuil na si bango kutu boni famille ya deuil wana yo moni pesa ikwane simba te pesa kombo mobo ya bienti OK parce que bango pe bakomi na famille ya deuil yo moni faut ça attention moni te na oto biso sikone bandeli libération émotionnelle libération émotionnelle donc na sena mona penda ke non mabezo linge bandoya fona milongola na kati ya likambo do fona loba ifona bimisa ba vérité bochango wapi bozongisela ngango yango toko munene yango te zonga na ba image ka tozonga na lelo sa ozomona no yebisa bino tala bakimi sikoyo bango mo bakomi sikoyo kolia na bango na bango ozokopa mpo soki nalobaka te mosusu na ngai natombe mpe victime ozokopa mpo bango baza ba f ya bavictime orchestre bavictime taka comme orchestre ozokomprendre nakokai mpe kotombe victime yango moni balobaka r moko mpe eza na bamaka mosusu ozobomba yango eza mabe ifosala nini ifo bimisaka OK excusez faut bimisaka au moins à partir koloba makambo wana
nga na se libérer na ngai po ata na ndenge en plus nde na lobango na tia kombo ya nzambe na nga liboso ozo comprendre tia kombo ya Jésus Christ na loba na oui bien sûr na loba pe lisusu na force esimbi mokili to na pouvoir ya mai ya mabele ya moto na mupepe na telemisa bango OK ozo comprendre mais tala siko lelo ozo mone ati date na yo beta na ni Bordeaux ti lelo ba billet ka te puis na biso que concert année annulé te siko ba beta te ba billet malgré mafuta mbila mes concert était beza ezala ni na ndimi te ko beta total akasi to za la jour ekoka na ebité le quoi pe ba tout déjà ba okene na bango déjà ba sacrifice peut-être pour na makambo na nyonso pour bango baza ba orchestre ba sacrificateur ba sacrifier abato yo momone na martyr awa biso beta concert na martyr tout ça la plein yo sakanate plein ya ko sakanate mais ti concert ane beta mati to bima muta zokate to yo kate ke ba biso mutu mo babuka na concert a faire to mona na biso te pose ezalaka to ngato mona na zwe biso o mutu mo bazoka ki na concert a faire to mona na biso papa pesa ka message bobi message so bozonga la kimia mais degré ya plein eux zakati na pelouse ba partout yo mo mona place hotel okolezate to sola ozo comprendre faut tous ala rappeler tous ala batu bo ya moto zonga sima mais bango ba beta concert na martyr bibemende to lela na pasteur na moko en église awa na Kasavu boye mwana na kenda ka boye kaka concert wana ti lelo mwana zonga te mwana voiture mwana kufa akufa ti lelo ba pesa to na famille ba aluka tout même pas ta ba famille wana pas pesa ta ba momo boya circonstance que bo comprendre pour ezalaka donc papa na bota peka mwane tasiko dege ayaka concert kande za bovandi mwana mutuka tala ba mwana zonga ti moya lelo makambo tala siko dege pasteur wana kufita na Kasavu ya nana so tembe to 6e mission na kena memio tina papa ay so mona église papa ngo yango mwana yaka concert azonga te ozo mona siko omona makambo ngo nde salama OK donc kuna ezande bongo mawa ozo comprendre mais soko moni esika Alexis wecha telemeli fera lobi fera liaka pe nani ya digital ya biso kutu digital batu no surtout ba yebi na bango gindenga bela gikutu ko bela eza mambo lelo te giso ezaki pour faire etaza mutu mo mais pour faire déjà kala c'est ça gi ça la crise kutu na kana na nzela ya kano na braza OK o comprendre amisa sala kaka na bilamba na yebi ba série wana ba 2013 oui ba 2013 ba 2012 13 OK tokendo tali na ngale ma santé ka faire muta banda obundana pe papa avait pour na ekuta banda linga te gi avanda na kini ano ba gifa ke vanda na poto atika no mamba mi ye muko ndando linga te c'est ça vous comprendre gigo la liwa na eto ko samba kutu te bato ba yebi OK vous comprendre bato ba yebi malgré ba ka intoxiqué na suka aloba makambo bo asala bo azongisa boyema na kati ya gi ye muko ayebi mais ya nana we ndeko gel soit zongisi soit actualité ou azongisi ba voice ndenge yagi tanga kufaka tanga na ko expliquer so pezaka yagi ya so pezaka ya lokuta gel soit zongisi ba voice wana ndenge yagi alobanda ko expliquer mutu na voiture ya solo nazo ka bien te boy gel show to moni yango na ba page moko wana ba yango babi gel show yondo zana mutako simbo ezaka ya nana siko ya nana yo bato batalangu na bakoka ko te po babengi gel ababi yo si meme gel alobeloti akokate ndeni yo ko yene azabo eso na bandi ko attaquer na mone ku mukie na okende tina ba mikolo na ye yo ko ka gel na okende tipa ba mikolo na ye ya nana mtale na sele yo alelisa sele na nini ona ofinga bêtise kaka yo ko ka gel ke pour ofinga ka bêtise pour ofinga ba bêtise yo nana yo ko ka gel na okokate pour atika la mutakala o comprendre afi mobo atika la mutakala ata moi si mobo aza folle kwaza liboma so yeba te oui azaka liboma oyo yebite kaza liboma ya solo maza liboma boka isi mutu liboma lo ni na banda so liboma bandi banda ko kata bilambati ozo comprendre abanda ko kata so moni mutu ko kata ba bilambati na bémission c'est la folie commence par des gestes oh là là tout c'est une folle puis yebite OK c'est une vraie folle OK ozo comprendre ndaza bona poto yomoni jaye na poto tambola atambola yo so mona jaye la vanda sa vidéo vena na balabala boye na tour a fait la sali vidéo atambola na yo ba asala la vidéo parce moko te yende aza ba live asala ngo ya okangama
asalaka ba live ya okanga mesika moko mais osati pe muto ndenge osala live aza l'aise te wana liboma j'ai liboma azaka liboma nga mutu na biso bakisa kenda kosimba kuna na matadiki bala kuna yango muteko misa liboma po ba meme na poto ba pese visa po bakisa na kenda simba kuna na matadiki bala yango mute belisa liboma tia fanda na poto nda aza bongo aga liboma et puis ce que ikolo nango maladif tasiko likolo nango abelani wa liboma wa su maladif azaka batonga wana bakisi wana bamelaka wana bakisi wana bosa nkombo nango na oya nango na oya na oyo kombo na ofuna tuna bato mo ya sida ba yakoza tunga nando ko mone na enseignement art ando na hôpital mo ba bata sida ando yande ba papa pervé te ando yande bona bate oh na enseignement awa ando ya wana ku de papa pervé sa longwa koto déjà répéter lisute ando na ba nini oko papa pervé tanga longwe na 1 2 3 to komena na bova va to kema campagne yesko ando na hôpital mo ya bata sida bozala aba ya koza ba babenga osoki ba retrovirus soki nini so nini yango wana ya sida ando yozo bakisi wana te bosko mutu loko ayeto Hollande akoka pour répondre te to comprendre akoka te ako répondre ngate pona yebi bango tout nde bazana makambo no esila te makambo no esila te maombezana otale bele el livre oh na tout na page oui bapembeza eza ebele ayana na yoga mawa tewa comment te bana boma moto te monte ka wana na lembisa ngo pona mona na si na se libérer monte na so libération émotionnelle na se libérer déjà parce que ya babiloko mo parce que ko yaka lisusu na batana ngo ezali ezali ya na batana ngo balobi yo depuis batika batika na défaut nanga tana défaut te ngande na tika ba on a défaut po ngamo pena de na kanga bilo na kinda ave de pa boya tunani ebi nenga kangela bilo ndeni alagoni nga kanga bilo ko alagoni nazongi pa biso vous comprenez pe ba yande ko zwanga ya ko zwa papa biso aye na voiture ande ko nanga mibali ba meninga wa bango na bene ko saka ba jete ngande na tipende wende na kenda ka bongo tonka na ke ba sala nzamba ba ye ba lobby basali ba prière mbamo bakati nga makolo kozonga sutuna te ezande aya bondela kenda na ba famille nga nyonso tambola ngande na boya kenda biso bongo tiko na defoni na otika nga ponga mom na boya likambo batina ba commenter ba yo ba bayeba na bangonde te yango moninga mona tala tant moni teke na voice na ba voice wa tindela ngai ya lobango na mnono yo moko bo maka libala no kenda ka lobango na mnono eti oui wala zongi ba voice wana yo kapena message fuzongi sa ba voice wana ezali OK o comprendre ka lobango na mnono na ngai moko wana pena na mona ke na komi na suka yango na kenda ka o comprendre j'ai la aye orchestre merci na kenda omoni aye orchestre fali lobi po azandumba molimo atamboli akenda orchestre mabe pe héritier azwi kombo papouche héritier kenda memango kuna bango pe bayoka soni te bakoma obenge pe papouche mpo nga na obenga te kombo na bando obenga ngo héritier émérité mais kombo wana ezalaki héritier te mais émérité pe papouche na bango kuna te émérité nde héritier mpo ezalaki kombo héritier oui ezalaki kombo héritier ezwa memi yango kuna ya ndumba ando ya pe papa en fait totia ye nde kate mpo tomona fille mo bwa salite aoya mpo motala bafille ya salite oluka nini yango vous comprenez totinda ye place oyo ya mérite nde place oyo azali tote maman moke tobengisa bagulazi les 13 bongo mais oui normalement il faut penza boya ebele na minute déjà babillet bato baotuna babillet soki boke na barao bank na barao bank nyonso moni rao bank oye osololi billet eza wana vous comprenez parce que là mosusu bokoluka eliko cash so bozwi te boke na rao bank parce que azaka partenariat na iliko cash na rao bank bokei boke kosomba ba billet na bino na billet za na ngokutu donc papa avait alembisi na ye po yebi ke alinga pesa bana na ye moi sentiment moko boye avant goût avant le 20 na le 21 na Adidas donc boye ebele le 13 bokende na ba place to bokuta rao bank bokende bosomba ba billet Aisha Tezo petit nanga tuna ngai ba oteka ba billet wapi nana donc kende pena na rao bank na ndenga banda lwana loko yo za ndenga ngirinjo ke na rao bank na ndenga banda okosomba billet na wana en tout cas venez nombrer les 13 wana biso kuto kipate to ana biso na mois d'avril to biki ya mois mbula ata mbula ebeti to zalaka wana na papa avec to bina na biso na sa mbula po eza concert de revoir
tout le monde a papa na biso après mois de juin. Après mois de juin, tout le monde a sous papa Hervé. Ils allaient l'on l'obité. L'on a l'obité. T'as profité le 13. Bagauloise, gladiateur, Linda Misenga, Parvin, beaucoup sont bien na Rao Bank. Beaucoup tout na trop. Christelle Mwango, bien na Rao Bank. Mais il y en a pas une boka bazolé la babi communauté congolaise et eux qui la fait ma babi ba visa apparemment besoin en te bokenden. Faut-il les 13 bozakaka. Est-ce que faire la première fois que poto? Ce qui fait na ba musicien que poto o ezalo ko ande si na Paris za quoi troisième fois. Premier voyage à poto faire à Kendaka beta na ba Élysée Montmartre, beta ba sale belé. Deuxième poto na ko que na 2010 o ba beta ka na Zénith. Abeta pe na basale belé mais pas orchestre. OK. Et bon siko tour ba copie mêler visa par rapport à quoi et puis saluana o a sali ba sold out. Ba côté si déjà mbongo na bango. Ba olinga bazong sambo. Kasi so boye te bazong simbo. Et kasi on a vu ba olinga ngo. Ba olinga perte so boye te artiste mtozong sambo. Te biso ndeza ba utana so na problème te po bango déjà on demande visa uti po mundele ndem to sama mbwana. OK. Pas quand c'était que oh Macron ana liloba lobate na poto mambwana ezala. Ya na makoyo sani. Ma ye biso ka cité, omoni na poto makambwana ezala te. Ozo comprendre. Na poto makambwana ezala kana ngote. Et ate ka ndenge biso tozala lem so ba pays musu d'Afrique so mutu mobwe aza influer kanga marana président to bana ba relation na bango intime. Omona ndako kasser mutu mobwe na poto mambwana ezala te mutu no surtout aza libre. OK. Ozo comprendre. Bien baka yango tant au concert ebetama le 13, le 14, le 15, que le 16 ba voyager. OK. Peut-être au monde ande ni faire rigoler en Kenya. Moi ba visa. Na autre temps la biki elo e kamusinga ex-pasteur Denis Les na moni penda sale mission moko boy. Pasteur to longola ka pasteur ndena. Ah, ngabe na ex-pasteur. Kaka jour wana kuna tala l'église. Bandimi ba yo tsama bonza yo zwa ka ngotsa ngomba mona poche. Wana ex-pasteur. Anotsa na poche. Acha ngona poche. So mundi matembo oyemba mo azwa bibo yibi mingi. Kala no tsambo na poche. Mais na tala ke jour wana sur makambu ya contrat ya papa Hervé na Adidas. En tout cas le baki bien malgré journaliste wana azolinga kaka Denis Les abo ya likambu wana. OK. Abina bango abibo ye bakefere et to ya mabe wana za élément dangereux. Aroma bon ça maloba pas. Et que que j'étais étonné. OK. Mais Denis Les bengi faire élément dangereux. Amonini. Je sais pas. OK. Abi Denis Les abi oh abi contrat wana za ya faire. Ndena Adidas. Parmi bango mbale to yebi mutabenga ki muninga te. Mais o eza sir eza contrat ya faire na Adidas. Donc pour na côté ka ba Varese wana batie longi ya faire gola abengi partenaire na epo za ambassadeur ya Iliko Cash azaki wana témoin batie na logo ya Iliko Cash après batie nini ya Adidas. Ozo comprendre abi asali penza contrat. O bato babite faire gola signer contrat na Adidas ngabi wow. C'est du wow, déjà jamais vu. Non, non, mon Denis ça va Denis Tala, ngamo elekela ngapo ba journaliste on suna ba kombo na bango te. Journaliste mo na tin de l'émission na mona ki on na ba page. OK. Ngamo na vandinga habité. Omone lo mususu ba comprendre. Eloko mo boya nzambe za bakanga ngote soke yé. Yaka na ndenge nango. OK. Yango ba lobaka tami matano escalier o matano malembe. Poso mata sincère. Kure ko kende mukanga mia ko saba je te mo apeka ko ngo transfer ziki nazo yebiso odaye na kati odaye kabe miso bakanga misko na sincère na yango kan bana sincère bana ko rasko eki tuna ko ngo ke poani ni transfer ziki baka na sincère wana tes lèvres roses ne kiti sakanga motema et non pas quand tes roses amituka. Nalinga yo sans intérêt David. Mais l'internet na mona kande makambo. Ora voilà na moi grippe. Ouais, oh désolé. Na grippe. Ça va aller, yo faut voir ça là to bat balinga wata moyembaka. Vraiment le lenga na yembe belé l'émission mais na bike fin semaine tant que tourner sur na yembe belé. Vraiment. Merci beaucoup mesdames et messieurs. C'est pelagi na nana ba senga nga ba bison c'est biso sur la gauloise. Eclipse Lomingo moni ya nana. Ouais. Alors chaîne na biso ya papa Clovis Fimpa na maman Doris Fimpa donc tous obligé faut chaque semaine faut to le karato lo bakana donc sur actualité ezali toye to lobeli yango news ezali to lobeli yango mes condoléances na Imani na nani akufeli mama na e
na nani o amata maminene ana akufeli peleki na ye mes condoléances na ndenge pe bobungisa ke so musicien en tout cas bosuka ka wana sili okana kokoloba yango wana ngela la pesa pote toka ba mbote ya tona Judith Chikambila apesi mbote na Naomi Lusamba Evelyn Lusamba Yves Lusamba Christian Lusamba Marianne Lusamba Nathan Teka bambote ya tona bébé Béni Guillaume Kasongo Fabien Mukoi Izebadi Banga bébé Merveille bambote ya tona yo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Dès qu'on a rappelé Rabino, aussi peu là qu'un élément, c'est qu'il a besoin de commentaires, partager s'il faut partager. Et puis, c'est très, très important, suivez les éléments du début à la fin. Merci beaucoup, Nacharon, Tazara, ma caméra. Merci beaucoup, na régie, voilà, na moni Arnold Matoumone, pourquoi pas la PSAP, Bambote Nanga, na Théo Mbozolo de Paris, Wazola Nanga depuis Paris, Azozela, Kakadida, Sarina, y a pas peur, on va faire rigola. Et il y a la minute au côté, au revoir.